Quand il y a Doudou, c'est Yaki lobby à 20h, 21h. Avec qui était 21h. Quand il y a Yaki, tout le monde a dit présence, il y a présent Jossar, Azalaki Wana. Qui sort Boutoukoundolo. On comme ça dans ma camp, la classe, c'est les premiers, mais 5 premiers, Basali. Et les lobes, dans le quartier, la tête, on a JR33. Oh, ça fierté à musique, il y a Kofi Olomide. Oh, ça fierté à musique, il y a mon JR33, j'étais sali. Ouais, mais voilà pas petit, mais il faut travailler belé. Mais JR33 a corrigé Fali dans Zembo et Poucha. Na remix. Faut travailler belé, c'est bon chanteur, les petits, on en a vendu c'est bon chanteur. Ça y est, petit un jour. Si on a la musique à la place à Zaro, c'est que tu as même pas JR33, c'est petit. Nous avons foutu un abandon, premier mon petit, un jour, au Roya, la place en haut. Les lopes au monde, comme une place en haut. Par contre, il y a une place au Fali à Zalaki. Mais il fallait mettre 10 ans. Héritier, il mettre 10 ans dans le quartier latin, dans la maison mère. Il faut mettre 10 ans, 15 ans, 12 ans. Europe, exemple, Allemagne, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Allemagne, Hollande, Italie, mais concert à plein. Arène à Grand Paris, bientôt là dans quelques jours, mais jusque-là, tout le monde a soutien. Il y a bande quoi, il y a clan ou ingété, tout le monde a apport, on a bangoté pour un concert. Oh yo. Ah, bitumba ya barène, ça va y mon côté. Bon, il y a une place au bassin. Et là, bitumba wera, il y a un tchéli baya ou l'india ma wera son phénomène, à couper, capé, à ton ici. Voilà, merci Nandenge Boza et Belé pour na kolanda émission na Bino Bolingaka analyse populaire. Merci na la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanjamote Maya Papa Misha et merci na Bino Nyonso Obozali partout dans le monde Bozolanda émission Oyo. Merci na Kofi Bonianga na États-Unis, Kofi Bonianga Pierre Petit Avier Quadra Koraman Babi le 19 juillet hippodrome de Vincennes et qu'on a vraiment tombé Kofi Olomide à l'objet de voir Wana Apesiango vraiment na clan Wenge. Est-ce que ça pongo? Point d'interrogation. Donc merci na binonyo sur abonné fidèle tout la chaîne Oyo. Merci pour la attention au vous allez vraiment retirer na ba émission na biso. Merci na parfait Zola na Paris bisiko zali vraiment ba merci et belé pour na soutien na yo. Merci na binonyo sur bolinganga Sylvie Bahati Dani Chimanga Papa Darvi. Merci beaucoup et lelo toye lisusu wana zanga monter na plateau comme d'habitude nazara toujours na Tchétché Membe Molangia Malas na to beta masola musique. Lelo to beta Tchétché Membe bonjour. Bonjour maman Sylvie Bahati. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko. Lobana le to beta bisoni. Masola c'est bien pour beta ça ba na Afrique, ba na Europe, ba na Asie, ba news. Tchétché Membe abi wa soleil bela beta photo pesa bino ba news. Très bien Tchétché Membe. Donc on a profité peu de l'occasion on a signalé na ba amour et tout il y a bonne musique rendez-vous Ezal Kakamoko le 15 février 2025 Kofi Olomide a se produit à Londres donc Kofi Aza déjà na ba préparatif il y a concert il y a Londres et Aza pesu ko se préparer li sousou pour un concert monene concert historique au Bissonio Sotozo Zela concert il y a le 19 juillet na hippodrome de Vincennes concert au Kofi Olomide a pesi ba musicien devoir à domicile. Est-ce que Zabongo parfait Bouzola? Est-ce que Kofi Olomide a pesi devoir à solo? Tout est on a une émission ensemble avec Tchétché Membe et côté Awer ensemble le 15 février y a Abi Akobuka Arena Grand Paris. Tchétché Membe malobombo kawayo. Lobi pesa qui journée moko bien que malgré mboule beta qui mais peuple congolais ba kino ba accès bolingo na bango pona ko kende ko zo accord ya Doudou Adoula corps à Doudou Adoula et à kilobi tout mon présence ya Josa Nyokalongo tout mon qui quelques musiciens bazala ki wana
Cheche Membe bandeko na biso ba internet bazolanda yo mekana koyebisa bango to pe kopesela bango arrivé à corps ya Doudou Adoula ana Kinshasa ezaki lobi elekaki ndenge nini. Bon mama baati bana Europe bana Asie bana Amérique bana Afrique quand il y a Doudou yaki lobi na 20h 21h avec qui 21h quand yaki tout le monde qui présence ya président Jossar azalaki wana pe corps ya Doudou. Donc, c'est une bonne place à Zali, sous la bonne naïe. Donc, ma communauté, je trouve les gens bien, tu vis corps, ma chez corps, na cinquantenaire. Bongo, vendredi, comme dit, vendredi 24. Vendredi, veillée mortuaire et enterrement, et ça samedi. Bon, les là, Nani Doula, toujours dans le même espace, Bissika Balela qui c'est game mignon maniata na Ave Maria parce que Mikolo ba missenyo so bazo la ba kuna mais dakumuda dommage dakumuda ole la mala ba ole la na lemba na terrain GD. Na expliquer que maman na ça qui déjà depuis wana que dakumuda longwa qui déjà musicien. Tangu dakumuda bongo na ki na culture art azali sous bande ko compter wa musicien souté. A comment qui pasteur a comment qui na groupe ba benga ngoni organisation église de MCC on est comme Kambubutu ozaki musicien obongwani soka yemba ki musique ya ba chrétien wana to ko ba azali ko mais mo panda yemba ne ba musique moi moko ya gospel oui abande pe ko yemba musique chrétienne pe zalaki ya moko pa bande ko yemba pe mabete za organisation basali na bana lemba na famille na ye ba chango na terrain ya GD na lemba kaka ya mabete terrain on peut ça terrain munene ezali kababa na lemba ba mona dike bon to lela ndeko na biso kumuda pasteur na terrain GD terrain on est terrain munene ya mabete mais so ngolo ba makambo ya musique culture mini sa culture salani ya longo ki déjà musicien abongwanaki akomaki na makambo nzambe donc comme dit kama ba pasteur ni ba organiser ba makambo wana ya mabete ngana monyango balela ye na terrain GD balela na Ave Maria ko la mokaka te ezaka ka te so balela ki na Ave Maria po balela ki senge na Ave Maria ba olela Doudou na Ave Maria donc mututo le kaka kuna non ça ça dépend de l'organisation bango bana lemba ba préférer ki ke dakumuda balela ye na terrain GD na lemba problème ezalité. Problème ezalité rapatriement et accord ya Doudou Adoula et Salamaki Lobi tout le monde qui présence ya Jossar Nyoka Longo mais bande comme sousou baza ko se plaindre babi Jossar Nyoka Longo azama beaucoup makasi Jossar Nyoka Longo aza ingrat na ebele ya baane o Doudou asali na orchestre na ye na fidélité Doudou Adoula alakisi Jossar Nyoka Longo na bakri ya Doudou Adoula o achana zaiko o ningisa vraiment mokili babi Jossar Nyoka Longo aza na ingratitude ya makasi il fallait ala tango okaki sango Doudou akufi na poto il fallait ye pasa nini alanda akende kuna nde tomonaki nani ndeko na biso o nanyo asalaki fali pupa tango ki passe kosa kufi fali azaki na Côte d'Ivoire asala nini alandi babi Jossar Nyoka Longo pe fala sala bongo kora Doudou ya kibwe il fallait yende à accompagner yango aya nango tia na Kinshasa babi quelque part ezali manque ya considération pour na mowe et Jossar envers mowe eza manque à considération et puis bande comme ça babi ezali sabotage Nyoka Longo akokaki ko sala bongo te maman Sylvie na komona ngo wana eza opinion ya batwana eza sabotage te Jossar Nyoka Longo koli pesa grand frère na biso mukolo ko apusani déjà dans les septantaine akoyiko mutakufi na Bruxelles Jossar asomba susu billet azwa billet Kinshasa Bruxelles Aïsso après Aïsso Bruxelles Kinshasa alanda non oui akoka sala ngoto mona ba artiste belé ba sala bongo pona bolingo ya musicien na e so ki Jossar ari na Bruxelles vient même na Bruxelles akoka ko accompagner corps ya musicien na e mais président Jossar aza na Kinshasa bato bapesa opinion na bango des opinions mutu mais to mona fali ya uchi ya na Côte d'Ivoire akati yana seleni alandi kora biana ya passe cost tikuna na France bisika kufela ki responsabilité na ye mutamema ki passe cost na poto moni collègue na mo bobeteki na quartier latin alongwa na ye bon yo siko komi na moi position bien wa leader mais succès pe obi bon tika na aider muninga
ozuye omemie na poto ake kokufa c'est différent mais Josar aza awa na Kinshasa bato wana vraiment je m'excuse na bi kombo na bango te mais babeti à côté président Josar na bolingo azolela animateur na ye Doudou Adula donc tout tika ba polémique on ezanga tina les gens obligés de Josar ke de Hollandais na Bruxelles te agi bana yoki ba zaiba musicien musupe ba yaki bato musupe zaiko moi kala ba yaki accompagné du record ya Doudou ils sont obligés de que Josar a landa na poto pour que nous accords wana non Lobby ezaki vraiment ya koinda liboso parler du peuple ezaiko langa langa batiaki ba bis na bango so na bis zaiko langa langa eza information on a une source ezate que au culture ande mutetiaki ba bis on a zaiko langa langa bino bato bozo ba Kenya Josar nyoka longa za maboko makasi avant ko balikambu fo bo tourner la langue na bino cette fois parce que lobby devant parler du peuple ba bis ezaiki belé et puis va polo bande ko distribuer gratuitement avec effigie à Doudou Adula pour na mutu nyonso o akosepela akei ake kozwa corps ya Doudou Adula tu même des choses graves ton corps eye batu bazale vraiment mingi te donc bato bakende ko yamba nzoto Doudou bazaki mingi te c'est quoi au juste bon ezali kamupe ya koyebana. On a expliqué qu'une émission. Mais Doudou ayebana, pour nous Doudou ayebana te. Ayebana, comment dit par rapport à Sergué, hein? Par rapport à Sergué na Doudou, Doudou zaiko a beti pe moi zaiko a beti sous musique qui était na poto. Doudou a vendu ming na poto. Azala qui a na Kinshasa te. Mais banzembo Josar nyoka longo ba cria Doudou Adula ti lelo batu babina ngo kuna na poto na ba concert na ba pa ba chez Jonga ba beta ngo banzemba kala ba nostalgie mais concert marque na katsa Kinshasa a betité yango ni batu mingi ba yebi ete ba baza ko zoe inaperçu yango moni na aéroport batu ba yaki mingi te par rapport à Séguin vous comprenez. Les appels de problème, c'est qu'il y a un orchestre. Quand les amis zaiko langa langa, c'est que ba wingé. Vous comprenez. Donc on moni et là on a le bagage yango wana. So comme on aéroport batu ba ki mingi te, c'est que Doudou ayebani mingi te. Wana selon yo cheche membe. Mais ça makamba so ngana webi so que tambola ta na micro balader bando tambola. Boyebi Doudou bana minga ba génération. Mais biso sala dani chimanga to sala émission moko attend Doudou Adula kufaki. E beta ba vie belé beta ba 20 000 vies na matonge to sala ngo. Vie ko beta vie belé za na ngote batu batalanga na tinyo ka question na bi. Tambola na micro balader na kata Kinshasa. Banda ko tuna bano nyoto tuma ko la génération oyo. Tuna bango oyebi Doudou mingi babano ayebi ete anani abano no ex animateur moko zaiko et on a expliqué aussi conséquences au bato akene na aéroport mingi te po Doudou ayebani mingi te ayeba na biso mwana mikolo to yebi zaiko tanga boke bakine mayebo ya kopola bakwasa biloko bwakaki mais la génération toi na ngoma génération toi na ngoma mikolo ba faire ba fali ba fa quoi c'est Doudou Adula ya o baloba te so jano rayete azaki créateur ya danse a créé même ça qui question de ba création ici là ndenge zaki kala ba vient so ba nord ba raja kula ba neko sala ba cri jano rapasaka cri ne quoi ça zaiko betaka ngo empire betaka ngo orchestre belé ndenge kaluja sala ndombolo non ba te bien orchestre mingi ba boka ne bi qui te passe ba animation na e le Congo kangamaka donc na biso ko on expliquer que Adula ayebani mingi te ayebana ki na tangu zaiko zaka na succès à l'époque wana hapo zaiko zaka na succès makasi grand zaiko langa kolomboka mais lelo oyo to le la kaka etant que musicien ya kala ya zaiko ozomona Josar a comme une équipe mususu azaka nango babetaka na mogila Monique Doudou atikala ki na poto mazana ba petit mususu azana bango lelo babetaka na ye ya Monique question na répondre yo ke otuni ngai ke po nini na aéroport batu ba ki mingi te oko s'attendre pour monde na Ave Maria le tolela ki Ségué au monde ko za différent Ségué uti na ba wenge ya uti na ba zaiko différence ezate. Très bien, tu membe masolo ya Doudou Adula to zongelango sima toko tananu
Maman na likambo o bana tu ya clan wenge bazali kozela le 15 février Weranson a se produire na Arena Grand Paris concert au Batebele jusque là baza toujours ko douter nango bazo croire que Weranson a sala sous ba plein wa saka na ba Zenith ba plein wa salaka na ba concert na tout abeta na poto na ebité soko kozana moi liloba par rapport ya doute oyo batu baza nango pona concert ya Weranson ya Arena Grand Paris. Ah, et donc on le bezate ceux qui mutamu ko sala doute na Weranson na ko kan wa les rois de la forêt. A autour de sa place wana ba petit mike ba tondi si boya autour de sa tête. A autour de sango par rapport ya quoi? A autour de par rapport à yemoko phénomène Weranson a beta double Zénith a beta Bercy. Oyebi que musique lelo ba concert ba mission comme likambo likelembe et comme likambo ya ba camp par quand faire rigola le so ache libaya to yebi que Koffi Olomide ko zala na ocha epwa o kuna so abeti to yebi que ozana ba ocha epwa siko wera nanya ocha epwa pona Koffi courir les cartes. Le problème ya poto zali problème ya poto ya communauté africaine. So moni ba concert rezo beta mana poto ezala fali abeti ezala fer abeti ezala jiba ko beti la wera abeti ezala toute une communauté mutu bakende kotala mabati ngia mawera sont les rois de la forêt azamuta stratégie ba plein ozomona o ba picho baza ko sala ya sa salango abeta double Zénith abeta Bercy ayebi stratégie donc zala no cirque arena ya wera sont kozala plein. Ba répétition entre les Kamikolele qui tout le monde qui présence à Bill Clinton et présence à Adjani Sesele. Si ko Weranson pona ye azo sa confiance ba musicien azanango le loté. Toujours aza toujours ko viser kaka et pas ya ba ex travailleur na ye. Dans sam bango concert wana et kozala choté. To pe ya osa plainte sam ba musicien na ye akala. Ouais aza kolo ba stratégie moko yebi aza stratégie. Ayebi ke soka bengisi Bill Clinton abengisi bato nyonso balongwa kala donc azoninga kisake yende ngabisa ko lelo Congo lelo Kinshasa c'est là wenge tous les musiciens au monde ba ko sa succès lelo na kati ya Congo ba uta ba makila ba na wenge et pas wera mais fallait à uta quartier la te pas Koffi Olomide à part Fali oui ça va ça on a Fabrigaz aussi Fabrigage, aussi héritier, aussi va faire rigola, ma Bill Clinton, bah voilà tout va JDT, bah où t'as. Et pas bien ma Weranson y est mon bazar la banane. Na ba JB piano ensemble, t'as bazar la ba JB piano, JB m'taka président. Y'a le monsieur que l'élo Congo, c'est clair wenge. Qu'on contredit ngate. Fali nenga zala qui est président na ya loba qui Koffi Olomide lui que na mouvement na quartier latin. Fali abimaka yemoko. Wana ezaki opinion ya selo président ya groupe ya quartier latin mais nga na bi na kati ya quartier latin ba bimé belé ba modogo Sami Chitu ba Soleil Wanga ba Jordan Kousa ba Gibson Butukundolo ozo konsa na makambo ba bima na classe za moko le premier mais 5 premiers bazali et le lobo na quartier latin to ana JR33. Oh, sa fierté à musique, il y a Koffi Olomide. Oh, sa fierté à musique, il y a mon JR33, j'étais sali. Ouais, mais on n'a pas petit, mais il faut travailler belé. Mais JR33 a corrigé Fali dans Nzembo et Poucha. Na remix. Il faut travailler belé. C'est un bon chanteur, c'est un bon chanteur. Un jour, si on a musique à la place à Zaro, c'est que tu es même JR33, c'est petit. Non, tant qu'on fout un abandon, petit, un jour, au Roya, la place en haut. Les lopes au monde, il y a comme une place en haut. Par contre, il y a une place au Fali à Zalaki. Mais il fallait bêter 10 ans. Il héritier, il bêter 10 ans dans le quartier latin, dans la maison mère. Il faut bêter 10 ans, 15 ans, 12 ans. Mais quand même, tout le monde y travaille, c'est différent. On a remix et Poucho, sentir que JR33 a yembi ko le kafali pour pas n'importe et Poucha. Yembi ko le kafali pour pas te. On m'a dit là, monsieur Bissot de Salaga. Ce qui m'a dit, c'est que vous avez un succès. Ce qui m'a dit, c'est que vous avez interprété en moi, yembi ko le keta, yembi na ndenge na ye. Au moins, tu as corrigé Fali pour pas bisika Fali pour pas fala mata. Il y a certains qui a quitté bisika à corriger au moins yangote. Mon correction, c'est ce qu'il faut des actes.
nde ba corriger. Mais déjà ba millions de vies et pour ça déjà comme si ba millions de vies. Tant ayemba kan nzembo wana ya sans faute. Ayembi na ndenge na ye. JR ayembi nzembo wana na ndenge na ye. A corriger Falité. Pour Falité ayemba ka tango ayemba kango ezaka meilleur. Botika ba polémique ayembi koleka Fali ayemba koleka Fali ndenge. Problème ni s'est passé entre Clan Wenge na Kofi Olomide au hasard numéro 1 ya musique parce que tout le monde a même na émission Adolphe Dominguez ce qu'a batuni question batangi komba Kofi Olomide il faut te mamba moko abimana nani na plateau likama ba 12 Kofi est mon dernièrement sorti médiatique na j'ai émission Frank Stema ya kala bazongi si ngonde par rapport ya guerre au ezami kolo yo Wenge na latino quoi Kofi Olomide aluba Wenge ezbazali parmi batu oyo ba combattant vraiment carrière na ye pour parce que habitant Wenge yaki écoute qui est déjà vandé na ngwende na ye est déjà zaki Kofi est déjà azaka à cheval Paris Kinshasa est déjà yemba kasaka succès ne Wenge tango écoute avandi na ngwende ne bange basani baningisa kiti na ya bokonzi. Bon, question de tuninga ya Adolphe soka telemaka na yebi obebe eloko musoza kana Wenge il faut ebeloko monga bana Wenge bazaka na ngoa bana Wenge soko toucher moko toucher we toucher jibe toucher bango toi loko ne faut yeba bango soki ozobundisa Clan Wenge ozobundisa Wenge mobimba selon yo Kofi ozobundisa Clan Wenge na yebi tenga na biso ko yo muto tuninga question. Mais yo tu répondre à tout à l'heure obi que so zo bundisa Clan Wenge au moins que za loko bundisa bango nyonso quelque part oza clarté na ba réponse na yo tchétché membe dans la landi yonde yo question na lobi que Kofi alobi que Wenge banda ko bundisa ye banda ka makuta ki avande na ngwende na ye bango bazala kite to ya banda musique avande na kiti na bokonzi ya zala gido e bateka za gido expliquer to za bana kini to yebi ba kuku to yebi ba nzembo Kofi na obeta ba biloko na ba rumba Kofi bana obeta sebenité Kofi le soka beti seben c'est biso Wenge ba esprit Wenge kuku akine ba nzembo na ye okola mukoko kutana tanga ba nzembo ne ba omona lati bubu na ye azobeta muziki na kitoko atone ko apprécier mais ngwa suma yaki nango te biso ngwa suma biso to bundise ni muziki il faut ba bundiso ka ye muziki ezaka ba caméra des aranakati so yo no orchestre za ikola ngala biso to na Wenge on est mené à Zali yo po yo créer quartier latin na yo il faut zoka bitumba mais bitumba ko zaki te ko fingana maka lelo ezaki marque beta muziki tek album mais ça lele ko bien ko fingana non to bundisa yete ezaki masusu ko bundiso ya zolo bana de sorte que to peut ça qui est tenté yeso ka boaki biso to boaki boaki fait 12 biso to boaki aboaki album biso to boaki ndaso ko zana ndenga bo ekite bitumba moko ezala ya ba leader ya l'équipe ojiba le kafingie wera leki non. Arena Grand Paris le 15 février na Kati à Paris. Arena Grand Paris le 15 février. Kofi Olomide le même 15 février, samedi 15 février wana il est pas kobeta na Londres. Est-ce que oui rapenza kozwa batu parce que kuna Kofi Olomide obeta na Londres le 15 février, koto we ranson le 15 à Paris. Au moins que batu ebele ba préféré ba kene concert à Kofi parce que ba que soit que pas Kofi ba oyoka banzembo sika ba oyoka ba cria sika o Kofi azali ko préparer pour le programme de Vincennes. Et à moi passe. Tinel de la Manche. Obi Tinel la Mozart. Gare du Nord. Tinel ba tchaba tabola mai entre Angleterre na France. Mutuma na Paris fouti billet à Koti concert zobeta na Paris. Ba on va battre à Londres. Soki Kofi ko beta. On beta na battre à Londres. Mais battre à Paris. Il y a biso motobi Europe exemple Allemagne bakoya bata Belgique bakoya pas ya Werason Allemagne Luxembourg Allemagne Hollande pembe na Italie bakoza pembe na Werason kono ko bangisa Werate mais concert à Wera ngana biso na Rennes ko za la plein Arena Grand Paris bientôt là dans quelques jours mais jusque là tozomona soutien ya bande kwa wera ya Clan Wenge te tozomona apport na bango te pona concert oyo bitumba ya barene zaka yo moko te bon ni na place basani et bitumba wera yo moko tcheli baya ou lingia ma wera son phénomène akubeka pe atondisi
soutien soit au Sénégal. Oui, soutien c'est ezala toujours parce que tout le monde qui fait rigolo tant à bêta qui double Adidas Arena Kofi Olomide ça qui nini a soutenir qui est ba Bill Clinton ba goza fait ba surprise ba JDT ba petit encore la coste a koki ko ba bango news tout. Et pourquoi pas Robin ça peut même Blaise Boula pas qu'on a l'invité. Bah qui ouais la sonne ça ramuta ba surprise. Ça tendre surprise à mener koki ko za na arena. Pourquoi pas bakoyi mbapana surprise amener bon Blaise Boula pour ba MBV Soukali na makambo Blaise Boula ote ko sala wera mikolo ba bengisa lisusu na ebite mais baloba les linges sales c'est là en famille et si mbaté par rapport à quoi tu bambote double ngia mawera son au moins de Kla Wenge ngia mawera son ko zoke mutu mukete président Kla Wenge ngia président ba Wenge jibe piano le lotu mutu zo bude wera son wani banda yo moko o bude wera te mutu wana katsa Wenge na bisa kioke na Wenge on a basala ke belé mais deux trois babima na tangi la kiongo jibe pia na wera son mo Adolphe Azolanda na sima misusu pe bakumi ko ya ba ko ya malene mais deux on a tangi lio basi bakenda ko sala ngo jeté mutoko ba ngole ba wera ba jibe ba komala ba leka ba niveau ba beta biloko zo mona ba no nyoto ba ko sala lelo soko nzuka reno ya ngona ba bersité jiba beta ngo kala wera beta ngo kala na ba 2003 wana sola ko beta soute so ba zo zonga lelo wera zonga azoke ko la sabino que je suis capable de retourner sango mais na yela biso susu mon na poto netan to beta ka musique na poto c'est une communauté africaine ba malien ba sénégalais ba ivoirien et ga biso moko ka ba zaïrois et ga fête ba africain bercy on mona ka zénith on mona mais bon ça que les mêmes la même date soit na topé les mêmes jours on wera ko se produire Kofi Olomide pas dans un concert à concert à Paris et na Londres mais bazambo ka moko te sur France ozobosa na ke ba fanatique ya Kofi baza partout na Paris on a baza tale belé na France on a baza belé au monde ndenge salakana groupe na groupe ezaka na ba fanatique na bango fanatique ya Kofi aza fanatique ya Wenge te yebakango elo lelo to mona ngo ba fanatique ya Fali baza ba fanatique ba Gaulois te Fali aza ba fanatique na Frère pas ba fanatique na Héritier pas ba fanatique na Fabrigas pas ba fanatique na lelo ko beta o tio beti ba ta Fali musu ba ko kende te concert ya faire ba ta faire pe musu ba ko kende te concert ya Fali ba ta Héritier pe musu ba ko kende na bango pete ba bi tali bi sote lamboli ya to yate bande comme sous balobi que ceux qui viennent même au power ko beta na Londres et que je ne wera son te na kata France pour wera beta bande comme sous balobi wera son ça sila wera son za suna gazte wera son arena Grand Paris wana akoko kanaete mutu moko ta koya parce que wera azana na banzembo ya kitoko te wera ebi ko emba te wana eza ba tunde bazo sa ba commentaire na bango par rapport ya arena Grand Paris baba n'importe quoi il faut que tika batu baloba de baloba ba wera son ba son ba niveau ote ya ko compara ka bango na ba biloko mususu to ko loba kaka pe na loba te pona loba ba wera son ba na niveau moko ba si ba leki ba niveau ba former ba petit nyo surtout de ba osa ba succès awa na Congo soko ta la plupart ba petit ba uti ba wera son to banda na ye moko vita imana Ferregola ko soit Fabrigas aux héritiers ba utawa na Congo ye baka faire te quand na koti maison mère nde ba ko ye ba e vous comprendre ngo ya jeté mutaka lobo wera yebi makambu te we bona na yebi makambu wera grand chanteur grand compositeur surtout ba albumo wera betati lelo ezaka na succès donc akosala eloko moko kitoko akosepelisa ba na France akosepelisa ba na Europe na arena eza pas ba discussion ku teto lo ba makamba bongo place ngana za so mutazo critiquer wera so na musique teke no bana et pona ko sukisa na makambo nyonso elekaki entre Weranson et entre Blaise Boula na Weranson selon yo Tchétché Membe so ezaki babi ozwa décision topé o pesa faute okope sa faute pas nani pe décision ni ozwa bon na kopesa kana bango nyonso tumi balé Weranson na ndeni na kopesa ka conseil kana nde topesa ka madinga balobaka ke bolingo ezala na musique na biso Congo ya Congo lelo so tumi tokende liboso ba biloko bongo no kosa ba polémique ya boye ezozala bien te
ozomona ngo ya kolobaka wera yaki Blessboul apesi mbote te donc eza biloko moko ba primaire quoi mais biso moko tokomi na ba âge moko ya maturité na biso na ba musicien il faut tokembisa ngo parce que biloko ezolobama oyo omoni ba deux frères bautaki ensemble babeti sika moko lelo komoko kokutani côté moko aye aboko pesa mbote babi muninga babi peke wera son ntango Blessboul ayaki po apesa mbote wera tchaki lokola abude yango ba doublaki wera zaki ya kovanda non wera zaki ya ovanda moto oyo kokuta bato Blessboul anda zaki obligé ya ba inda kopesa wera son mbote parce que tant apesi JB apesa Adolphe apesa bango nyonso ya apesa wera on pesa mutu mbote liboko tikali ya pamba ataleke kaka titine basusu ndenge ntango ya moni mbamo wera déjà sapesaki ke kopesa nga mbote emonanaka. Voilà, Tchétché Membe. Je vous conseille qu'on est dans le clan Wenge, les linges ça c'est là pour la famille, basa la makasi ba luka kobo ya biloko. Okomona ngo nili par na ba ekolo mususu. To komi na suka ba mbote na 2-3 personnes. Na kopesa kaka Coco Chango le Bogard de Paris, Coco Chango mbote makasi. Coco Chango mbote na ye makasi na pesi Guy Michel Kuntakinte mbote makasi na pesi Christian Akwasa mbote makasi na pesi Debo Pia Membe. Na Kena Roi na pesi mama Jackie Mangondo mbote na ye na pesi Ani Masala wana mwasa grand frère nanga azaka na Crey Ani Masala mwasa Ogimembe donc na pesi Gisto Membe na Charles Roy sans oublier bana Londres Biva les Bogard moko na Londres Biva na pesi pe mbote na ye. Merci beaucoup Tchétché Membe, merci fidèles internautes ndenge Malando pesi Malando bien Malando ya nanga bandal na quartier Mola mbote na yo vraiment na pesi Priska Membe mbote na pesi Jennifer mbote na pesi Thierry mbote. Voilà, fidèles internautes, Tokomi Nasuka, merci beaucoup. La première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, merci. Nabino Nyonso Obolinganga, Sylvie Bahati, merci. Na parfait Zola, Zola Ndabiso depuis quelque part, merci. Na Edi Mandeti na Bruxelles, Kora Doudou Adoula DG, c'est commis vendredi, Tokozalana, pe samedi, Tokozalana. Et merci beaucoup na Maître Lola na Bruxelles, Papa Mapasa, Pona Lelo Tosuki Awa. Merci Nabino Nyonso Tokutani prochainement pour un nouveau numéro et émission à Bissobay. Gisto Membe.